Kilongo TV. Bana poto, bana partout, bino baye bolingaka Kilongo TV, bino baye bo vota biso na premier tour, ngawa bino Rabi Mavinga yeyo. Awa na entrée ya Congo Central, bisika na teleminde bisika Congo Central et banana simana bozomona la province du Congo Central vous dit le bienvenu. Donc tozo kota Congo Central toyeko sa nini na cadre kaka ya amour et compassion, na cadre kaka ya ko soutenir ko penser na orphelin, yango toyeko sa la geste ya kitoko na orphelin ya Kasangulu. Biso Fondation Rabi Mavinga elongo na ndeko seda na ndeko Nathan Kifuta équipe Mubimba Fondation Rabi Mavinga tozo Kasangulu na minitio toke visiter ba orphelin ya Kasangulu. C'est vrai mais makoki za mingi te to sala na moi makoki amke otozana yango na quelques personnes va soutenir Rabiso to sa ba geste ya boy amour et compassion ndenge makomi lobby na Jacques chapitre 1er verset 27 eza sur bunga te botanga bo comprendre yango Bible zo ba biso to soutenir ba orphelin pe ba veuve wana religion pure sans tache liboso nkolo yawe yango biso tozo sala to na Congo Central na tant que futa tozo koto malembe ti toke to sali quelques gestes ya Fondation Rabi Mavinga tozongi na biso kisasa na kimia nyoso. Merci na bandeko nyoso ba soutenir biso, merci na bino ya solo mo tanga ba kombo bino nyoso ezate mais merci na oyo nyoso ataka la main dans la pâte. Oyo nyoso ba papa Rabi atana 1 euro na nga ba orphelin balia. Oh le papa Rabi atana 1 euro na nga ba veuve bazwa quelque chose. Merci na bino, to saluer pasteur Kosi na France, to saluer Lévi Cyril Arsène Modabi. Merci Fondation Rabi Mavinga fiston basende na bosanité na mama Edith Marquis Bioti. Bandeko nyonso ba soutenir biso botinda ba koli bozana biso longo toza ensemble na bino tozo kenda Kasangulu to sa geste ya Fondation Rabi Mavinga. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. Fati Beto. Mais bon, comment on est Fati Beto. Va bien. Bah, quelle classe? Quelle classe, papa? Ah. natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi
motema ya bato na mokili mpona ninyo kolela orfele bato bakangi matoi baboyoyoka orfele akomi ndoki pwanyeko eske kozanga baboti ekoma suje ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokongo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili ya delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili ya delikama matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you. C'est lui qui souffre à doigt à la compassion de son ami Atako Azali Susuna Boyambi moko na été toza awa na orphelinat Job 6:14 ana Kasangolo papa Pamso Abraham Azam Pandi. Bonjour papa ko poussa na yo. Bonne santé. Ça va papa Rabbi Mavinga. Mbala suka ona yaki anakutaka ote. Oui, ben fomenga papa Rabbi d'ailleurs obenga raté tango ye temoza dans l'assurance adresse atana na ine na kutaka structure zali bana m'informer. OK, c'est très bien. Bonjour les amis. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. OK, biso Fondation Rabbi Mavinga, je pense que boyebi les lotoye ba ibana msu ba classe. Oui, bana ba classe parce que 80% des enfants vont en vacation matin. Batanga ouais. Bana orthodoxe bazali, bana ekimeli bazali, bana lycée bazali, bana ya comment collège bazali et puis football bon nerveux. Non. Ndamu na futi ndama futite. Ça va total après to beta tour kuna c'est to longola ta mo partie ndambu na lisungi ba zana biso ba mama dit Marquis Beauty ba fiston ba sende FB international pasteur de la foi na peso pe mbote to elibino biloko oyo. Oyo zanini? Loso. Bongo oyo. Semu. Oyo. Oui. Oh nini? Oui. Bongo oyo. Savon. Bongo ye. Sucre. Vous comprenez quoi? Oyo ta sucre ya wapi? Ya poto. Sucre à poto. To melatina sucre à poto. D'abord meliti. Yonte. To melatina sucre à poto. Bongo oyo. Abana basi mtu wa yeba. Oh nini? Tomate. Nini? Tomate. Echichi. Nini? Lobate. Beto lobate. Oyo ya tomate. Bongo oyo. Macaroni. Oyo. Ketchup. Nini? Ketchup. Ya loba. Nini? Ketchup. Olia kango? Olia kango nani? Olia na frites. Na fufu? Na frites. Na gazo olia kango na fufu. Bongo oyo. Spaghetti. Bilote libino lelo ya ngwana. Oyo mibale ya bakole uti poto. Oyo mama Yvette Mateus mutatinda yango. Yvette Mavinga ando inanga. Na oyo eutaki oyo eutaki na bandeko mo ba na Suisse. Na tata Nzambi. Bandeko ya église moko na Suisse. Mabe ya na mwana. Eba esenga mbaloso ketika tanga kombo église. Kombo église ekimi mabe ya bolimbisanga na Suisse.
na Suisse bazala kuna batina ba colis oyo pona ba orphelin yango to fongola awa nde to salaka bana bamona bango mpe bakolo bilo bamona biloko oyo nyonso tomate oyo eza ya wapi sucre ya wapi bongo spaghetti oyo nyonso eza ya poto ezali mpe carton tokabula ndambu tokabula mpo spaghetti mpe so ekomi ebele place moko toriske mosusu mpe toliaka yango chaque jour te tobanda na carton bien na oyo tofongola tobanda na oyo Nathan, tu veux un incorporé? Yes, Cédric. Il y a un belly, Amène le couteau. Amène le couteau. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga kitoko te Fati ekoka ete oyo eza munene oyo ekoka nani Chris Simba siko carton efali tofongola mbeli ezomonana te oyo bosepeli nango ekoka nani ka Chris oyo ute pa mama Mateus Mavinga ndoi nanga ondeka bilamba ba mbali muteza we ndeka oyo bana basi ekoka nani wapi ye ya Anna Yekogai. Parce que faut fond la carton haut. Beli, écoutez Suisse, maman Béa na Suisse, écoutez ma Suisse bazali na l'église. Ah église nini? Église nationale loba on est lino ezolongwa ngai. Faut kata en katikati bo. Écoutez Suisse, soit quand ba kata kuna. Maman Béa na sœur na biso vraiment bo limbisa ngai. Association Arche. Merci na Mama Béa, vraiment Zamba Kansabino Lisusu. Carton Oyo. Tu es na Kasangulu na Congo Central. Tu es na Congo Central. Tu peux savoir on a besoin de Job 6:14. Job 6:14. Voilà. Yango yo. Na mwenye kutu carton moko eza ouf. Oh eza nini jouer eza jouer. Balusabwe. Merci maman Botinel bana jouer. Je pense que bon c'est pas non. Bon c'est pas nango? Kitoko te. Kitoko. Ça n'est je suis. Ba orphelin pe faut basaka na ba jouer. Nini su eza? Wow, ba sapato eza wa. Sapato ekoka nani? Ekoka Fati? Eza munene. Oyo eza mukolo, ba msuba ke classe. Oyo ekoka nani? Ekoka yo yo akecha mwa mikolo. Oyo ekoka o? Oh savon? Nini? Jouer Simba. Ba jouer za. Ba jouer za awa. Simba. Bo luka ba jouer. Oh lipapa mwa mikolo. Ekoka pe pasteur. Ekoka ite?
ya moke bolo bakaboye te makambo ya paster oloba makasi te oyo balivre nani atangaka mingi a Fachi atanga te Fachi Simba Fachi amona opesa livre amwencho lipapa kitoko ekoka yo oyo ba crayon de couleur bana maternelle baza wai bango bo Fachi ya dans classe ni oyo ba crayon de couleur bilo eza mo ebele to l'action c'était bilambe za kitoko mama beya église baba sur plateforme soki nini nakangaki wa malamu te nalobaka bongo soki plateforme soki nini nakangaki wa malamu te eza na telefone on mpe ekei bo comprendre nga telefone ekei place kombo église eza ekei bakashe ne eza na classe bolata bakashe ne obligatoire bakashe ne eza eza ebele bakashe ne Nini Sueza à part Blue Tomoni. Je crois que oh pour un bébé hein. Oh pour besoin un bébé bébé ma. Bébé oyo ye. Oh wana. Yete oyo bébé moto lo bazami bala. Ye yo. Ba parents pe ba se on a bela ye. Oui. Ba parents pe ba se retrouver raté. Yewana. Ok. Ok. Allez. Bablo monsieur Zaguna. Je pense que bon c'est pas non. Oh on est peut-être à jouer, toi ils oreiller. Bilo eza awa. Oh bébé lisusu. Oh bébé là les là en période à Malili. Il y a aussi des sacs. Regardez les sacs. Natiré là no ba sac. Oh yo boko bomba l'année prochaine. Botangi la soki nzambe asungi na ye suna basaki mosusu tobakisi kaka basentire ezali bilamba bana ezali mama beya merci mpa na bino nazobanga kotanga église mpo nayotanga kombo mabe esala kitoko te mais merci na soutien na bino vraiment tomoni carton kitoko bosepeli nango to bosepeli te ale sikoyo boloba sikoyo boyebisa bandeko oyo boyebi na fondation Rabi Mavinga bolobi mpe na bandeko batindi biloko oyo ndenge ezalaka kaka ilambo kitoko nani aloba yo komona Anna nini ndenge toyota bino lelo na bino sinzama pambola bimbo ke liboso bisika nyonso po paporte fongomela bino bisika nyonso paporte kangama ke bana kofongoma na kombo Anna bongo mpona bato batindi bino bilolo kwa bamabeya Maman Yvette Mathéus. Tosengi bon susu merci. Ezambala biso te pemba suka te batinda biso bilo. Batinda lisusu? Ebele? Betela ana maboko. Allez, yo komona. Demi. Na senga mabeya ba mama mususu ko batinda biso ba mama Yvette nzamba protéger bango batela bango continuer suko sela bango mine po biso peto sepelara na o bango ba tindela biso. Betela nemi maboko. Yo komona. Bon. Bobini. Yo zando ya papa? Bobini. Na sengi merci ni wetela biso. Ezamba liboso te mbala suka pete. Mais bato batindeli biso biloko nzamba pambola bango a continuer ko pambola bango ba porte na bango nyonso efungama akomona Yesu. Allez, bébé yo komona. Yona. Nani? Yona. Mia mobini ndeto yota bino. Obini. Alo bale ni ite. La problem tuye yo. Yo komona nani? Isaac, obini ndeto yota bino. Obi? Oyo bangle to lingalo, obi nini? Nzamba pambola biso. Yo komona nani? Jenny, obi nini ndeto yota bino? Apambola biso. Apambola biso, Etela Jenny maboko. Yo boloba? Komona nani? Nani? Mr. D, obi nini ndeto yota bino? Obi lo makasi. Merci Mr. D. L'homme de Dieu, si on peut parler avec vous.
Ouais, biloko ndeko batine na compte ya fondation na biso moko apport na biso yango et n'importe message ni oza nango ota caméra. Merci. D'être un cœur, un acte. Souvent dans le Baka, orphelinat Job 614 dans Kassangoulou, ils sont un peu délaissés parce que nous sommes dans le périphérique. Souvent les gens voient l'orphelinat de Kinshasa et nous ici, nous sommes délaissés. Chaque fois nous avons vraiment trop émis. Tel que je suis là, je vous dirai au nom de Jésus. Ma festivité à la fin de l'année, on a reçu seulement 2 visites. 2 visites la festivité à la fin de l'année. Allez-y comprendre, avec ce grand nombre d'enfants, ils vont vivre comment? Et puis, Bandi, ça c'est la première visite de l'année. Allez-y comprendre, depuis le 1er janvier 2022, vous avez la première visite de l'année. Ce que je dirais, Nzamba Pambola, la fondation Rabbi Mavinga, et puis Bandi Kono, c'est les bandes, la fondation Oyo, pour bakanisi la orphelinat. Naebi que Rabbi Mavinga attend la carte 14. Attend la orphelinat, belé ya République démocratique du Congo. Mais là, on a 5 na papa Rabbi Mavinga. Tout ça représente priorité. Tout ça représente priorité parce qu'on n'a pas de partenaires, on n'a pas de visites. Surtout la priorité. Attends mon Congo bana bola lanzalate. Il y a on a le Nzambe apambola, papa de la foi, apambola papa Rabbi Mavinga, apambola bandeko nyonso. Oyo na yebite me baleka na fondation oyo. J'ose croire oyo uti na motema nanga. Pour motema mutu basonda ngo me ba mona akati na ngote. Avec de larmes aux yeux et le sang qui coule dans le vin de mon cœur. Franchement, Neka Bibelobi, la richesse d'entre le maître de l'homme s'est fait des ailes comme l'aigle qui prend son vol vers les cieux. Na sakoli bozui na maboko nabino et botama papuloko la aigle. Nzambe a multiplié ka bozui batu a multiplié ngo même au centuple na komona Yesu. Amen. Merci l'homme de Dieu, Papa Abraham. Et merci Nabino. Je pense que tomate et sungamno golamba sikre bo melatati na ka babi chama ati. Boche déjà? Kende ko chama ati angaye. Makala ezate. Kende osoma makala. Zombo. Soma makala chama ati. Ma. Soma makala chama ati, hein? Bo melati comme ça biso toke nanu. Toke je pense que to kende total école mongo to foute la quelques élèves minerval bana awa quelques élèves to foute bon minerval et sunga bango to long la pasteur moi charge wana to kende pasteur to vraiment lelo moi kokoso to foute na bana minerval so nzamba sungi ba bazwa mo anda ku lelo to yaki na idée wana te soki ndeko mo za toucha bien foute la pe bande ko minerval loyer et zama loyer za combien $100 na kasangu ba foute $100 na ba orphelin soki simba mi obike osunga bana o et zama la mingi biso toke to beta tourner école là-bas mon que ero bana école on va faire un geste ça va encore aider ces enfants. Kilongo TV. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale 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 oh my ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala c'est pona kozanga babote
mondeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda baboti natikala na susi na motema Wazunguya Chimulamba Timba. Un pays pour quelques enfants, je remets entre les mains du responsable. Merci. Si Dieu fait grâce, on viendra pour payer prochainement. Kilongo TV. Voilà, ndenge tolobaki tozaka na Kasangulu na Congo central, touti na école ko futela bana quelques bana ya orphelinat Job 6-14 Minerval. Je pense que Bomonaï, toi, un responsable orphelinat, papa Bramaza. Boni papa. Ça va papa Rabi. Je pense que tu as foutu quelques frais scolaires ya bana. D'abord, ça lui onde. Papa, ça linga bien parce que baba na examen, ba difficulté les noms prévané au yeyo moko ko palper du doigt. Ba yebi na bureau à ta premier trimestre, tout fouta idée. Oh, tout comme dans le deuxième trimestre. Mais ba bengani bango te parce que ba orphelin vie tout solo la moi malam na bango. Mais impression d'aller juste sentiment de joie. Au fouti ba frère ya bana ya premier trimestre. Nzama pambola yo. Bato ba olanda biso. Bato ba lekana nzela papa Ravi. Il a palpé du doigt. Ça y est na mbongo belé. Anga futa ya ne mobimba. Anga pe futa bana bazana be école mususu. Tellement bon moi un peu limité na makoki o azaki nango à régulariser ya ndambu ya bana. Bo pesa confiance. Bo linga pe orphelinat na bino Job 6-14 tozana Kasangulu. Non loin Kinshasa. Dans le périphérique, tous allez abandonner. Bato basunga biso bazate pour tous en musique. Acte bino opposé et wenzamba ozanga to pambola bino. Ça peut numéro tamsumu tumsusu olega directement pana yo azu sauter ay pana. Ah merci. Ah papa Rabi nzamba pambola yo hein. Et bato belé boy a osenga tanga na pesa numéro te. A olinga directement bato ba leke pana yo. Mais franchise yo vraiment na transparence na pambola yo. Plus 243 81 61 00 432. Nabandeli plus 243 81 61 00 432. Wana Bokozwa Ngai Moko responsable, le promoteur de l'orphelinat Job 6-14 na kombo ya Abraham Chimulamba Abilasan.
Je pense que c'est un numéro WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp, c'est bien besoin. Papa Abraham, tam so bien ngai to zuingaite ou l'équipe Papa Abraham. Merci maman Edith Marquis Beauty, yo soutenable so tango nyoso tozana yo maman Edith, merci Fiston Bastien de FB International agence à Solo. Merci na bande ko nyoso pasteur ko c'est na poto yebi. La France a un pour la pasteur aussi. Alors Pasteur Kossi, je sais que de loin, tu travailles ensemble, mais nous avons un terrain, tu as la Fondation Rabbi Mavinga, tu as un Kassangoul, je ne sais pas, Nathan, je vais les annoncer ici. Voilà, je vous dis merci, vous qui aimez Kilongo TV, vous qui aimez Fondation Rabbi Mavinga, vous qui pensez aux orphelins, aux veuves, surtout aux affligés, et c'est une bénédiction. Tu as un Job 6-14. Balobi, Mouto Azana passe, a droit à l'issungi, à Ndekonaye. Oyo ata baboyambi moko te ata ya longwa na ye na boyambi na bino il faut que sunga c'est une obligation yango biso to ça l'obligation wana nzamba pambola orphelinat oyo pambola responsable nzamba pambola bandeko na bango na yena ndeko seda na yena ndeko na tanki futa nzamba pambola équipe mumba fondation Rabbi Mavinga wana moni pa Fiston Bastende na moni papa na biso Kosi Landu kuna na France Lévi Cyril Arsène Modabi Angèle Kinkela Fondation Rabbi Mavinga. Je vous dis merci, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. Vous s'abonner, vous partager ma vidéo Nabiso, c'est une façon aussi à soutenir, vous partager ma vidéo et ça mala mumingi. Merci. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bastende, à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, onde você engana? Oh, kasi na kalinga suki. Mais on katinga suki. Papa, on m'a dit katinga suki. Oh. Oh, papa katinga suki. Tu n'as des fils. Oh, katinga suki. On m'a dit katinga bandi, papa. Oh, Maman, akati suki ndenge nini? Osali ni produit nini? Maman nangai, tanga produit asali. Zazu, produit ya kala. Ba sali la mo susuté. Et quand il suki ko yongai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki
suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille le point là tu le lebi pour le c'est la suki. Donc quand singa. Nga suki na wana yaka awa kala bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Yango mo siki to ko lo kwa yo ti le lo yebite. Et nous va aussi la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souki na biso.